Nzambe yo jali, Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyonso, Ana jali kogumba mela yo shilo, Lokumo kembo na yo, Nzambe yo jali, Nzambe nanga, Nzambe nangu ya nyonso, Ana jali kogumba mela yo shilo, Lokumo kembo na yo. Poete ojali Nzambe, ole kilikolo na nyonso, ngana jali kokumamela yo, Lokumo kembo na yo. Poete ojali Nzambe, ole kilikolo na nyonso, Yahweh, ngana jali kokumamela yo, Lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali mosungi nanga, Nzambe nangu ya nyonso, Ana jali kogumba mela yo shilo, Lokumo kembo na yo. Nzambe yo jali mosungi nanga, Nzambe nangu ya nyonso, Ana jali kogumba mela yo shilo, Lokumo kembo na yo. Poete ojali Nzambe, ole kisatana na nyonso, Yahweh, Ana jali kogumba mela yo, Lokumo kembo na yo. Poete ojali Nzambe, ole kisatana na nyonso, Yahweh, Ana jali kogumba mela yo, Lokumo kembo na yo. Okiti ya bokonzi na yo, Emmanuele ekomela seko. Kiti ya bokonzi na yo, Emmanuele ekomela seko. Oh, délivrance yo eu tina yo, Yesu nanga ekomela. Oh, poete ojali Nzambe, ole kisatana nangu ya Yahweh, Ana jali kokumamela yo, Lokumo kembo na yo. Poete ojali Nzambe, ole kisatana nangu ya Yahweh, Ana jali kokumamela yo, Lokumo kembo yo. Nzambe na bikama yo jali Nzambe, ole kisatana na nyonso, Yahweh, Ana jali kokumamela yo, Lokumo kembo yo. Nzambe na bikama yo jali Nzambe, ole kisatana nangu ya Yahweh, Ana jali kokumamela yo, Lokumo kembo na yo. Tozo kumisa Nzambe tata, Nzambe oyo abateli biso journée mobimba, banda tongo tina pokwa oyo, Nzambe oyo apesi biso souffle de vie, tolingaki tozala compté parmi des morts, tolingaki tozala ke tosi tokoma mikuwa utakala, mais azali kobatela yo na ngai tala mbula wana oyo komi ebele bakoma nango te, ndeko na ngai tozo kumisa ye na pokwa lelo. Monsantu le roi des rois, le Dieu qui vit éternellement, en toi il n'y a ni changement ni ombre de variation. Soki o bateli te, mo bateli akobatela sepamba, o bateli ngai banda tongo tina mama oyo nazali na souffle de vie, ebele tolamukaki na bango na tongo, e bakomiti na pokwa oyo te. Nzambe na ngai na leki bango te, ngai naza meilleur te loko koleka bango, mais ezali ngolu na yo likolo na ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, soyons reconnaissants. Et manifestons notre gratitude envers notre Dieu pour son amour. Son amour est infini. Yangonde abatelio, dekonanga, baoyo bakufi wana na malade, baoyo bazana ba soins palliatifs, baoyo bazali na bakoma na miniti oyo yo leki bango te, ngana leki bango te, ezali ngolu na Nzambe. Reconnaissons que azali Nzambe
azali kobatela biso kanisa uta le 1er janvier timkolo lelo tala ndenge azali kobatela abateli libota na yo tozokumisa ye papa soki na yo te nalinga nazala na bomo te ebele tomonaki na bango le 1er janvier me bakomiti lelo te nzambe na ngai nakumisi yo obateli mpe libota na nga obateli bana na nga bondela mpona mwasi na yo abateli mwasi na yo abateli mobali na yo ndeko na nga kumisa ye atandeko oyo ozalaki éprouvé kumisa nzambe ke non nyonso eutaka epai na ye tozokumisa ye reconnaissant que il est notre Dieu azali nzambe yende mobateli malamu bien-aimé dans le Seigneur sasa hivi tobandi kotika reste ya tango etikali po ete tosilisa mbula na maboko na ye papa batela ya ndeko na ngai tozobondela Seigneur natiki reste ya tango oyo ngai elongo na famille na ngai elongo na peuple oyo opesi ngai na kamba nzambe tata batela biso pour permettre te malade comme la biso, pour permettre te que l'accident comme la biso, pour permettre te que kufa comme la biso, pour permettre te que l'ikama songole comme la biso. Non Seigneur, pour que malheur ne nous arrive. Seigneur, protège-nous, garde-nous. Parce que aujourd'hui nzambe totieli motema bobeli pai na yo yonde mobateli malam. Alléluia, batela papa, batela ibota na ngai mobima nzambe tata, batela. Alléluia, nzambe tata batela pe batu nyonso na vanda bango na quartier oyo batu nyonso na vanda bango na balabala oyo batela bango yaya pona kondima na yo ebikisa batu ebele batela batu oyo na vanda bango na immeuble oyo na balabala wana me bondela ha batela tina ba oyo ya village ba ya famille na yo ba oyo kuto yebi ba kombote na Saint-Esprit ayebi bango nyonso apali bota na ngai tribu na ngai pays d'origine na ngai batela kwete ujali nzambe. Alléluia. Zobondela nzamba abatela bandeko kuna pena na este ya Congo place que baye ko imposer guerre na Congo batela population nyonso batela basoda nyonso ozali kuna na fond nzambe tata batela bango batela président ya mboka batela bakonzi nyonso nzambe tata toute autorité vient de toi Seigneur mabele wana ezali mabele yonde mutu pesa ba Congolais babo basenga yo kosenga te tala bakomi ko ya koboma bango kaka pona mabele batela mabele wana prière na yo esala musala tango de sengele te to fongola ba prière na biso esala kaka limité te au nom de Jésus toujours bon de l'ensemble batela pe ba frères et sœurs dans le Seigneur ba chrétiens nyonso dans le monde entier Seigneur batela bango basali ensemble à solo batela bango bana ensemble à solo batela bango et ensemble batela ba église na biso nyonso dans le monde entier bomba biso papa bomba biso nzambe tata couvre-nous Seigneur notre Dieu par ton sang précieux et te monde à ténèbres et mon abisoté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu allez commis qui tu bosso dans Zambé, tu allez kosenga dans Zambé, l'icône na biso, n'importe quoi lélo. Seigneur, pardonne. Nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Seigneur, à qui irons-nous? Alléluia, papa. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, pardonne-moi. Bénionso nasali, repessio le compte désobéissance nanga, ba manquement nanga, ba erreur nanga, ba faiblesse nanga. Papa limbisa, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Yango nzambe langa justifier bananga, justifier libota langa mobimba, limbisa bango nzambe grâce na yo, ezali kolo bananga grâce na yo, gracier famille nanga mobimba papa. Et Seigneur, n'est-il pas écrit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, avant la paix sur famille, nanga, au gracier bango, au nom puissant de Jésus, à part de Seigneur notre Dieu, justification na yo, au justifié biso, n'importe quoi les lots. Ça c'est bien aimé, toujours invoquer le sang précieux, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Makila o, apa nameli makila o, nameli si famille nanga mubiba, bana nanga makila o, et purifier biso, nabasur nyonso, yanzo tope ya molimo, makila oyo tobeleli puissance ya makila ekouvrir biso ekouvrir bandako na biso ekouvrir activité na biso na sopi makila na yo na ministère oyo nzambe na télévision oyo na ba réseaux sociaux na nga nyonso na ndako na nga na bana na nga d'ici
esika nyonso bana nanga bazali kolala kotambola makila nyonso bakolia komela ezala couvert ya makila ya prière ya makila kobosana yango ata moke te invokaka toujours makila na banzela nyonso tokotambola nyonso tokolia komela ezala purifié. Alléluia. Et nous mettons le Seigneur non seulement la puissance, il y a aussi la victoire dans le sang. Victoire à tous les longas, na audience, oui, baki ko krate, na ane oyo, na tangu etikale oyo, tozo tatule, elonga Yesu Masia, likolo bandoki, likolo Satan, likolo bechek nyonso na vie na na tozo tatule, elonga makila, na poko alelo, elonga makila, est-ce que mtoko, akoko prier na ngai, elongo na poko alelo, et monte dans la prière, tozo tatule, elonga na bana, et elonga dans toutes les circonstances de ma vie, et elonga dans toutes mes entreprises, elonga Seigneur notre Dieu nandako oyo na ministère oyo elonga yo pe bondela nandako na yo pe na vie na yo tatule elonga na bana na yo. Haleluya. Na bana na na tatule elonga munguna longa bana na ngai te munguna longa ngai te elonga makila Biblia elobi ete na likolo balonga ki pona tina makila oyo échanger te papa na tatule elonga au nom puissant de Jésus na tatule elonga na poko alelo na ndako oyo na butu alelo dans tous les domaines de ma vie na nyonso na famille nanga na tatule elonga ya Yesu Masia. Il est écrit que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs na tatule elonga. Et papa na démarche na sali kosala ya bondela na santé na yo tatule elonga na finance na tatule elonga dans tous les domaines de ma vie papa elonga eza la partage nanga elonga la victoire eza la partage nanga au nom puissant de Jésus. Et mais tous allez couvrir ça c'est pour moi de moussant tout dans Zambie à télé misabiso na prière à salabiso ba flamme de feu. Alléluia Seigneur, cher Saint-Esprit, toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu, salabiso flamme de feu, na ministère ou na télévision ou na bande de connaissances, salabango ba flamme de feu, na banana biso ba topé la moto na prière. Seigneur, allume le feu de la prière. Na katia ministère ou na mutidion soit salikoya, ou azalaki malemba na prière. Seigneur, azwa moto la prière. Na kati ya ministère oyo papa pelisa moto na bandako na biso nyonso topela moto kati na biso tozala moto pour la prière moto pour la Nzambe. Alléluia. Alléluia. Exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Alléluia, papa. Télémisabiso, tout téléma la prière, tout les matés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, centre ensemble et kamanga. Alléluia. Alléluia. Activez la faim et la soif de Dieu. Katnanga. Nakoma les passionnés de Dieu. Nazala un combattant spirituel, un guerrier. Alléluia. Pélisa moto katnanga. Au nom de Jésus. Doit contrôler la vie nanga mobimba. Doit contrôler la ministère. Doit contrôler la peuple. Nzambe doit contrôler la vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Notre commission, papa, pour la grâce accordée, biso na poko alléluia. Et tu as que se présenter biso na yo. Alléluia. Nyonso du début jusqu'à la fin, bolumu santu. Nzambe na poko alléluia. On doit contrôler nyonso nzambe tata. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Yango de na ministère oyo kaka Yesu na Yesu. Aya mutu akosa yote na binzambe nzambe mutu akosa yote na ba brochure mutu akosa yote na ma tradition na coutume wana banzambe mindele toza banzambe bazai belete soki bongo mabele tozaka mabele moko likolo moko toza na banzambe boni tozaka na nzambe kaka ye moko kangama kaka na Yesu pesa motema na yo epa na Yesu yango de na ministère toko mata toko kita toko kende gauche droite Yesu kaka le royaume de Dieu kaka ya apela moto kangama yango tozala sima na yo te yakatango nyonso pokwa nyonso tozali awa pete topelisa moto tolala na kimia au nom puissant de Jésus-Christ ndeko nanga yango ndeko zanga te invité pe ba ndeko msusu ete tokoma une grande armée pour notre Dieu ba famille na yo ata pour tozamba tuke même ba famille na yo bazali
alléluia pesa bango invitation ete oko déplacer te kaka na ndako na yo connexion na yo wana ka place au vendeli wana to banda ko pelisa moto ndeko na ngai soki ke nano sabona te ndeko na ngai sabone na yo pona ko appuyer musala o like pe bosala ba commentaire ndeko na ngai pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ozali na adresse moko ya malamu ndeko na ngai yango nde na micro ya poko alelo ezali mote Philippe nazali attention ezali mbala na yo ya liboso kombo na Philippe nazali wana ete biso to landa la doctrine fondamentale ndeko na ngai yango nde avant tosisa ndeko na ngai na tosisite tokotanga maloba na Nzambe otanga maloba na Nzambe pe tokokota na prière agressive ya poko to agresaka pe bango ete toza na temps moko difficile yango ezosenga ete tomatisa niveau ya prière volume ya prière na yo c'est augmenter yango susu po ete tomona monene na Nzambe soki nano sabone na yo na poko alelo ndeko na ngai mpona koappuyer mosala oyo ndeko na ngai yango nde sans plus tarder bien aimé dans le Seigneur tokomi na ntango ya koyoka maloba na Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur tokomi na moment ya koyoka liloba na Nzambe na yebisaki yo ke ata kuna 2023 oyo nakobanda ko rappeler yo en ce qui concerne la parole de Dieu bien aimé dans le Seigneur iloba na Nzambe iloba nde mutu esala nyonso iloba oyo esala oyo ezali komonana na oyo ezali komonana te mais ezali beaucoup plus négligé na église ya lelo batu bazali ko privilégier mingi et la prière bazali ko tia iloba na Nzambe en seconde position voire même à l'oubliette yake okomona mutu azakana Bible te mutu na téléphone na ye na ordinateur a télécharger Bible te okomona mutu asali mikolo atangi Biblia te okomona mutu ke po asimba Bible soki ke ezali ke azali kokende église tellement na porte église okomona ke batu bazokota bazakana Bible te bazakana place à recommander azokende maboko na makolo mais laisse-moi te dire que Seigneur atinda biso peti to sala batu nyonso ba yekoli. Matthieu 28 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, échec mingi ezali awa, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas des disciples. Un disciple, c'est un élève, c'est quelqu'un qui apprend. Vous allez quoi apprendre autant à kate, au mipe sakate, au ebi makamute. C'est pourquoi batu mingi bazali koko sama po ete kozanga koyeba ezali na bango yango Seigneur yemoko alobi ke peuple nanga ezali détruit, ezali anéanti, ezali égorgé, ezali menti, ezali dupé pona nini pona kozanga koyeba na bango yaya tangu ke oyebite bakoki komema yo lolenge nyonso. alobi ke bosala batu nyonso, bosala bikolo nyonso, ba disciple. La question que tu dois te poser en 2023, est-ce que nazali disciple ou pas? Nazali disciple ou pas? Ce que vous êtes disciple, la qui s'engage bakaye na yo, la qui s'engage Bible na yo, la qui s'engage place au komaka, la qui s'engage place au zongelaka, kotanga makambo au komaka, la qui s'engage place ke okende kotuna, pour être Bible le bike bandi mi abéré, ba bandaki ko vérifier tous les jours pour voir si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Mais lelo bananzambe bazali kwa valer nyonso, o nyonso po pona nini fanatisme evandi yaya bima na fanatisme aveugle ya ba pasteur ya ba église kangama na Yesu yango na zola kisayo zela malamu zela ya Yesu Masia na 2023 soko mi pesi soko komi disciple wanande okomona Zambe akosala katna bomona yo et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors que ba enseigner. Est-ce que enseignement ezali lelo na l'église ou bien ba prédication ya ke recevoir ezambe boko pambolam bo pesa dire e bo pambolam mais enseignement wapi yango zotangango na Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42 ezali
et na biso pourquoi les lotés mais yango nde ezali très important pour être bon ensemble boyeba yango. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42, les disciples, les gens qui avaient accepté Jésus, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bien-aimé, ils persévéraient, tu dois persévérer dans l'enseignement. L'enseignement, ok, tu allez couper ça. Bana nzambe mingi lelo bazali kokola te bazali kaka lolenge moko ok bazalaki na mokili yango nde makambo tokolobela lisusu na pokwa lelo dans la communion fraternelle dans ndenge ya kosungana lelo kosungana ezali te dans la fraction du pain makambo spirituel lelo bana nzambe mingi bazali trop charnel que spirituel bazali trop milimo que au lieu que baluka makambo ya bokonzi ya nzambe makambo ya mboka nzambe mboka tata makambo ya nzambe makambo ya Yesu Masia ke ayaki kokufela biso akei akozonga pete aya kozwa biso na mokili tozali ke ba passager lelo bana nzambe makambo wana ezali te bazali ke babonga à tout prix lelo na ba église biso ba prédicateur tozali lokola bino siko boza lokola mwana o azokola epa papa na mama na mwana o azokola epa koko biso siko ba prédicateur toza lokola papa na mama yango de place ya discipline mais mwana o azali kokola epa koko omona ke nyonso tout laisser aller yango de ba pasteur o nzamba yibi nzamba kosala na bandumba o nzamba pambola o na ba miyibi nzamba pambola non bien aimé dans le Seigneur abiso tokoya na évangile ya lolenge bongo te ezali ke il faut bongwana yango na pourquoi lelo bien aimé dans le Seigneur nayebi ke tozana na sujet na biso ya monene o tozali koyekola sur la prière yango de bien aimé dans le Seigneur. Il faut au bon de la tango nyonso. Mais la prière est la chose de chrétien. Ezali ya bato o balingi ko bongwana te bato bazali ko umela kaka na masumu bato bazali ko umela kaka na makambo mabe na mitema mabe bien aimé ezali makambo na yo te ozo l'exatan ya pamba ozo gêner na yo pamba mieux vaut kutu olia na yo mieux vaut kutu o sepela kutu na vie ya mokili ke ozo ya ko l'exatan ya pamba. La prière est la chose des chrétiens des enfants de Dieu, les gens qui craignent Dieu, les gens qui ont accepté Christ dans leur vie. Bien aimé dans le Seigneur. La prière, yango bondela butu, bondela moi, bondela tango nyonso, bondela na motema, bondela na mungo makasi, bondela na mungongo yakokita, bondela na ser motema, bien aimé dans le Seigneur, bondela na moment difficile, bondela na quand tout va bien, il faut prier, bien aimé dans le Seigneur, okoko bosana, prière attend mokete, bien aimé dans le Seigneur et surtout quand tout va bien, yangonde munguna akoluka ete akwesa yo akoluka ete makambo ekende malamute makambo ebeba makambo kangama ozala bloqué akoluka ete apanza libala na yo akoluka ete atake yo na lolenge nyonso na batak mususu o keto bosa na mingi na ba prière ezali batak na nzela pe ya maladie ayaka na banzela ya maladie po ete atake biso ete mutu abela. Bien aimé dans le Seigneur, yangonde naibisibino était activé mode combat spirituel bondela na ko bondela yakanda kanda ya molimo elatayo était au bondela na kanda était yangonde makambo otoko yekola na pokwa lelo. Bien aimé dans le Seigneur. Et la fois dernière était tous à la méchant contre l'ennemi et mawate de kolanga na prière kasumuka na prière et zala na kanda molimo bondela na tango nyonso na kolia minu ete munguna azali ko sakanate yango de makambu tozali ko ekola na pokwa lelo pe na ye na zape na kanda na ye na témoignage moko ya kanda ete mutu nyonso aza na kanda molimo ete okeba mingi et surtout batu mingi balobaka ngai diable akosala ngai eloko te tokotanga maloba na nzambe na mukanda ya 1 Pierre chapitre 5 verset 8 na 9. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 na 9. Est-ce que vous avez la Bible na yo Seigneur atindi ngai ete na formé yo ete vous avez la disciple vous avez la mutu oke vous allez kolanda avec
avec empressement ozali kolandango ete opesa motema na yo mobimba ezala te ke ozali likolo te ndeko na ngai Seigneur atindi ngai te ke na mema bino bozala lokola batouriste oye na yo kaka ebele bozawana bozawana kutu bomilakisaka te non ezali ndenge wana te ndeko na ngai yango nde ezala un disciple ozala un disciple engagé. Alléluia. Mais zala la Bible na yo yango de na ebisi yo ke otala na description na teba lien pona kosomba Bible na yo Bible ya papier soko zana misolo ikokate banda ko bongisa banda ko chata 5 euros pembeni ti okogisa osomba Bible ya papier okoma disciple ebele Seigneur ase a rejeter bango kaka pona bongo yango de nazali kolendisa bino boye pete to mona loboko na Nzambe na bombo na biso soki ke ozali disciple te Nzambe ayebi yo te azali ko considérer yo te ozama na école te directeur ayebi yo te amonaka yo te bien-aimé dans le Seigneur. Tango nde zala la Bible. Est-ce que zala la Bible peut-être totanga na pesi lisusu parenthèse oyo peut-être nazali kozongela ngo tango nyonso peut-être mutu nyonso asomba Bible na ye. Bible wana place na lobi na tie lien ezali okosomba ngo epai na ngai te bien-aimé dans le Seigneur. Mokanda ya 1 Pierre chapitre 5 verset 8-9. Bible est le Bible. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, Bible est le qui est tous à la sauve et l'inkoloba. Selon la définition, mutu azali sobre, azali mutu azali modéré. Azali mutu azali tempérant. Azali mutu azali mesuré. Azali kosala makambo nyonso en ordre. Ezala na parole. Ezala na kolia. Ezala na kolata. Ezala na kosala na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, et Seigneur était tous à la sobre. Tous à la modéré. Osana maîtrise de soi. Osana ba fruit de l'esprit et vandikati na yo. Ozali en Nzambe. Otosaka Nzambe. Otamblaka na vie ya kobanga Nzambe. Bien-aimé, dans le sobriété na bon Nzambe yangwana yaka ozante mabete. Ozo tambla na vie ya masumu te. Ozali mutmoko oke olanaka oke bato ki va menga o bato va logique il faut comment ozala mutu ya logique non place ya koloba non olobi non place ya koloba oui olobi oui alobi siko ke veiller ya kete ke to la pongité ya ke to la vigilant la sobre et sont aussi vigilants. Pourquoi? Parce que notre adversaire, c'est-à-dire que la Bible va traduire ça, comme dans les textes originaux, notre ennemi, notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, rugissant, comme un lion. Le but est qu'un lion, la Bible le dit que azali ko rôde ko ganga, ko crier makasi. Lokola lion, peut-être lion tango abimakana zamba krina emoko banyama nyoso bakotaka na mabulu. Pona ni peut-être yende mutu azana makasi yango tala siko ndenge ba comparer diable na lolengo wana yaya ko sakana te makamba Nzambe ba sakana kana ngote. Mutu azali boso na biso, il ne nous aime pas, il est méchant, il est mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Yango de na ye na kanda na poko alelo na témoignage moko na yoki na France na yiki bande ko mingi ya France bolanda kanga témoignage wana e pesinga susu méchant koleka yake diable basaka na été yango tant ozo prier
soki kobwaka moto obwaka yango na kanda, mais à condition que ozala ya nzambe. Soki oza ya nzambe te, diable akoki kovandela yo ndenge nayebisa bino ntango nyonso, akoki kovandela yo na mokongo, okomi kotambola spirituellement, mokongo egumbama. Bien-aimé, dans les... il rôde, il rugit. Azali koganga na makasi na ezala yo mutu place que lion a rugisaka ndeko nanga. Okoki komisubela na bilamba. Okoki kokoya évanoui na cri ya lion. Tala siko diable sur le plan spirituel makambo ezali pebe na biso. Na ye pete na lengisa yo te na bangisa yo te, mais na ye pete na ye lakisa yo ke Bible reconnaître nango. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ok, oh Christ a fait là-dessus. A pessibiso so ya Saint-Esprit que to koma ensemble. Mais yango de bazot la sabiso ba verset o. Ndeko wana avant d'aller en France. Bande ko nanga soki ke bande ko famille. Boyoki nazo pesa témoignage o pete et l'homme somme tunyon so. Pete to kamama ensemble. To kamama ensemble. Bande ko na lisusu manetike. Basala par miracle baya poto ndeko na avandi na France tambula ya lobi akende Kinshasa Kinshasa. Bien-aimé, asali o esengela ki ete asala, mais azongi kakaboya azongi 17 heures a comme na France akuta ina bana na e ndeko na 42 ans atiki bana. Bana 18 ans, 16 ans, bami balem suswana na éviter précisément. Ala liboye, ala na ye, mais atikala ko la mukate. Ala li atikala ko la mukate akufi atiki bana tala diable ndega sakana na batu. Na éviter soki ke ba azambe ya kasoki azaya nzambe ya soki Yesu te. Diable akoko nika yo kaka na seconde. Yango tango ozo sala nzambe, ozo sanjena masumu. Ya ozo milukela makambo. Ozo milukela makambo. Luka ete obongisa na nzambe. Na yebisi bino ke christianisme ezalaka religion te, mais ezalaka relation ya mutu na nzambe. Ke relation na yo na nzambe ezali ndenge nini? Relation na yo bongisa yango de mutu ekosala ete elakisa yo ba arme nyonso spirituel. Soki Seigneur asungi mikolo koya to na koya kolakisa bino ba arme nyonso spirituel. Je m'excuse. Bana batikali na souffrance ndeko akufi. Na bite soki siko ba se ba kundi soki ndenge na kotuna. Bandeko baza plus proche pour na koyeba ya diable abanga mutu te kuna nazo yebisa bino makambo tango nyonso ke na likolo asinya bitumba yo kansi ke yonde akosinye yo te ngai akosinye ngai te. Yango bien-aimé dans le Seigneur, Teba, notre adversaire le diable, il rôde comme un lion. Résistant, cherchant qui il dévorera. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Ah, la Bible le dit que a dévoré mon tunyonso, mais azoluka que a dévoré nai. Kaya yamode nakola sabino susuba ba porte d'entrée ezali ebele masumu ezali porte d'entrée ok diable akoya azoluka ke porte nini ezali fungwa banani wa azana ekobo na minito nani o azali ke motema mabe na minito motema na yo mabe wana ezali sur le plan spirituel et fongo la porte motema mabe wana pite na yo wana makamba mabe nyonso osana wana. Donc sur le plan spirituel, kozanga frappé. Yango sur le plan spirituel, c'est que tant que zo tambla au bongo, bazomana ke no azangi eloko boy, azangi ba muso sokutu sur le plan spirituel, ce qui ba la kisio ndenge ozawana. Que au tambla kozanga ilama.
tambolaka mutu ezate ba oke mutu esala bien te wana atambolaka na ye mais ndoki tango tala ye tala o kutu bazo ba mutu azanga mutu tala o kutu bo azanga loboko tala o kutu bo tala mnoko ndenge vima mnene to ce qui est baka makambo ezali sur le plan spirituel bien aimé to kozala batuya ko tambola na bokebi mingi yango il cherche qui il va dévorer a dévorer yo te soki ke akoti ke yo za blende okipa bana te sur le plan spirituel akoti e nanzela ba o priaka te ko dévorer wana yo kanisi ke akoya kaka ke a dévorer akoya boye ke libala wana ozalaki na esengo wana abotoli bino ayibi bino esengo ba akoti soko akoti amoni ke pote efungwama ko dévorer akoya ndenge nini soki ke amoni ke akoka te ke aboma bino na bomodo aye akoti sili bino incompréhension ekoti na kati ya libala bo bandi kofinga na kobunda mais soki boye kovanda bozomona kutu te eloko nini kutu ekomisi bino ntango ekomisi bino bongo dia ma Bible est résistez-lui avec une foi ferme. Il faut à la mouture à foi. Il faut à la mouture à condima. Il faut à la mouture que ce yamba yesu à sa banda katina yo. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Surtout dès que les cas dans un moment difficile, ok, tout ne semble pas marcher, ok, bakoseli yo makambu. Dès yo qui de comment quoi le ok. So que nan bakoseli yo makambu te, na bo dimina yo na il faut que la ngoma là. Bien maintenant le Seigneur est à un bon moment moko, on dirait que non, nous avons dans salini. Que bandinga na tu pe koloba. Et surtout tant sous yo que makambo zo kende bien yo wana ne oza cible ya diable ke abongi ndenge nini abali ndenge nini akepoto ndenge nini mebna kuna bango oza bien ndenge nini ça c'est le diable azali koluka ke a dévoré abebisa vina yo yango bien aimé dans le Seigneur pendant faute de temps n'a pourquoi lelo toujours continuer car on a terminé il y a sur la prière, mais prière il y a méchant, mais avant comme bongo, bien aimé, zalana yanzambe fongola Yesu motema na koza na église bambule belete, tango de toyaka poko nyonso na ba prière il y a méchant, il y a que zobondela na ko sakosa na prière de ezala ke ezobundisa kindo kia famille na yo mawa te na bomoto boye osekisi ndenge bango pe basalaka bango basalaka ndoki basaka ndenge namo ya sekisi yo mais tango akokende na esprit côté na bango wana soki balobi ke no aboma aoyeba bakoyebisa ye ke grand frère na ye wana basalaka poto wana petite sœur na bango wana oyo akende poto wana bopesa ye tolia ye na kindo kia mais aoyeba te ke aux petits sœurs naïe, après bangote, après que aux petits frères naïe, après que aux grands frères naïe, après bangote, après que aux cousins naïe ou bien cousines naïe, après ça. Bien aimé, tout ce qui en a pourquoi les lots, tanda, méchant, n'a pas prière, n'a tango nyonso, tomboka, n'a prière. Naïe conformé assoiffé de Dieu bato ok langue ensemble bato ok tonda ensemble te bato ok passionné de Dieu bato ok zali ko avancer toujours avec le Seigneur. Alléluia. Tout ce qui en a pourquoi les autres continuer à résister au diable. Eli ko bo résister na ba tentation nyonso, bo résister na makambo nyonso kokoyela yo. Soyez sobre, la Bible, kozana lokoso ya mbongo te, kozana lo, oza ya nzambe. Surtout makambo tozomona yango nde nazali ko insister mingi ke na côté mingi sur la vie courante. Babokama ni ekoti koyina ni ekoti.
Mais divorce belé, le diable. Yango nde tango koya. Au lieu que boss, botala, mona que non, c'est le diable qui nous combat. Moi, si oyo paysan, mobali oyo paysan, mambe paysan, bana oyo paysan, mboka oyo paysan. Non, méchant, la prière, au monde comme au côté de yango, prière, au côté, au gêné pour la yango. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, nous te sommes infiniment très reconnaissants ce soir. Bien-aimé, Nabi, que toi, si tu bon de là qui déjà, mais toko kota dans nos prières, et il y a méchant, et zali prière, d'ailleurs, il y a mukolo dans mukolo, il y a que boutou, moi, outou, ça la œuvre, il y a diable, na bomo, d'ailleurs, il faut qu'on passe en haut, tango, jonso, et il faut qu'on a la kanda, na molimo, bien-aimé, Néhémie a l'acquis sa vision zéla, le but que tozo construire mur, il y a Jérusalem en construction, hein, aujourd'hui, ça fait en même temps, arme dans le boko. Yango de qui commando, qui combattant, yango on a bien aimé dans le Seigneur, tous aba adorateur, tous ensemble, mais au sakani, mais n'a bois que li moto. Au nom de Jésus, Père de gloire, que toute la parole te, Seigneur notre Dieu, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ta parole. Que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite en nous, dans toute sa richesse, dans toute sa gloire. Est-ce que tu es là ce soir? Todo kumisan zombe, onamaloba otoyoki, ete maloba oyo, evanda katinabiso, ya soki yozo sentir que molimo na yo, botombo ke kotite ya molimo, ozana musika, allez, zala botombo ki, alléluia, ndekolanga avant, obima, banzela, ozo prier, alléluia, ah baba, que de colère, au prier, au lali boutou, au lotindo tomabe, au télémi, alléluia, au lobby makambo, au prier na kanda soki ke ko benga na milu mabe, au benga na milu mabe, ba benga na kango na malembete, bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir, bien-aimé, dans le Seigneur? Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, merci pour ta parole. Alléluia. Est-ce que vous avez là, la takanda na pourquoi de l'eau était dans le riz que tu de la qui te soit quelque temps, était tout bon de la bande à Kobebisa. Et vous sur le diable, au nom de Jésus, Nanda Kouana, au nom puissant de Jésus. Et alléluia. Nanda Kunayo, alléluia, mini, bilembodini ya mabe ozali kat nanda kwana, bilembodon so ya kanja, bilembodon so ya satana, banda ko bebi sango na kat nanda kwana, au nom de Jésus-Christ, alléluia, wete batak mingi, otozali kozwa, ezali ete, toya kokota, na banda kumokoke, ba okitis, ba charlatan bato babanda ko vanda batika ba siège na bango batika ba hôtel na banda kwana, au nom de Jésus. Hôtel nyonso na kati ya ndako, alléluia, nazali ko renverser yango au nom de Jésus. Ya soki ndako ezali bien te ovanda bien ndengeli, soki ndako wana oyo okutika tala ndenge tozosoma bandako buki yango nyonso bongisa sur le plan spirituel yango wana. Yango tozo bebisa, alléluia, ma bongisi nyonso ya satana na kati ya ndako, nom de Jésus. Papa na koki ko habiter te na mido mabe na kati ya ndako, nom de Jésus, ba démon nyonso tozo bengana alléluia. Notre ennemi, le diable, il rôde, il cherche qui il dévorera. Alléluia. Hey, bisa sikoto, tobe bisa misala na ye na malembe. Hey, misala nyonso ya diable. Alléluia. Misusu babenga kango construction nini. Mungu na construire na kati ya ndako wana. Au nom puissant de Jésus. Baby sango, do baby sango na kati ya ndako. Au nom de Jésus. Lui annonce amulile. Hey, ba prendre contact nyonso ya monde ya ténèbres tozo détruire yango na kombo na Yesu, ba prendre contact nyonso ya monde ya ténèbres o détraliser yango to bebisi yango hôtel nyonso maléfique, hôtel nyonso ya occultisme, hôtel nyonso ya sorcellerie, nyonso na ye kokuta na kati ya ndako na buki au nom de Jésus. Ya ba hôtel wana yango de mutu ezali komema bokabone bozalaki côté bouti moi nambali bozalaki bien mais tant ka bokoti kaka na quartier wana bokoti na ndako wana ba population ekota ba kofinga ne kota
kaka pona bandako po ete bato basakanaka na makambo ndako yo oyo ozali sur le point ya kodéménager. Alléluia. Ndako wana ou bien yo moko ou bien obengi basala nzambe abondeli nanu mpona ndako wana au nom de Jésus. Alléluia. Ebisa nyonso. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Souffrance wana ozana ngo wana bandako bebisa. Alléluia. Nini Mungu na imposa yo. Alléluia. Na bomo eda yo. Soki maladie, buka maladie, bebisa yango. Yaya na kanda nyonso. Alléluia. Oh dekolanga. Yango de bondela. Alléluia. Olingo voyage au bondeli. Talande kwa keya zongi. Alali. Zoka deba siba. Zwa molimu na eba dakuna. Mais soki ozayo nzambe, mana nzambe mokote. Abanga na pokwa lelo. Kobanga te. Alléluia. Alléluia. Kobanga te na kombo na Yesu. Nyonso Mungu na imposa yo au nom de Jésus. Bamususu ezali échec vimo bimba kaka échec na échec au nom de Jésus. Tozali ko bebisa échec nyonso ezali katna bongo na yo dekolanga. Alléluia. Bamususu ezali ba malchance, ba malédiction et pourtant il est écrit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ya bebisa nyonso na kombo na Yesu. Nini Mungu na imposa yo et ba limitation ba blocage buki yango nyonso na pokwa lelo yaya kozala malemba te prière ya boyo kozala ya kovanda te. Alléluia. Va à gauche, va à droite au nom de Jésus. Bebisa nyonso Mungu na imposa yo au nom de Jésus. Ezanini. Alléluia. Eza célibat buka yango misusu ezali pauvreté ni Mungu na imposa yo Seigneur akendeki na Gethsemane kobondela. Alléluia. Papa est-ce que okoki kolongolanga coupe ote. Alléluia. Coupe nyonso au monde de la ténèbres, aux sorcellerie et tchana bomo na bino pauvreté, misère, souffrance, nini yondem toye vivina yo malam. Alléluia. Ba blocage au nom de Jésus. Ba chaîne nyonso. Alléluia. Ta parole Seigneur est comme un marteau qui brise le roc. Na zui marteau na brisé ba chaîne nyonso ekangi vina nga au nom de Jésus. Kangi ministère nanga ekangi bana nanga. Alléluia. Nzambe tata peuple oyo pesi ngai ete nakamba na beleli marteau na yo et brisé ba chaîne nyonso ekangi bango. Alléluia. Nzambe tata. Alléluia. Et akendeki asekwisaki Lazare. Bien mettons le Seigneur. Lazare basole sili ekufe sili mais azalaki banda mututi makolo yango tala sur le plan spirituel bamususu bazali okoma ya nzambe mais tu es encore bandé, tu es encore lié, tu es encore enchaîné au nom de Jésus. Ta parole est comme un marteau qui brise le chaîne, brise la chaîne nyonso. Oh nom puissant de Jésus. Alléluia. Chaîne nyonso, puissance nyonso. Il y a sorcellerie, ça doit éviter de bénir misala nyonso, il y a sorcellerie, il y a famille na biso au nom de Jésus. Alléluia. Nandako ya tata, nandako ya famille. Alléluia. Nzambe nini monde nyonso ya ténèbres baloba au nom de Jésus. Tu annulé ba clause na bango, tu annulé ba contrat na bango, to bebisi yango nyonso. Alléluia. Et fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Non zela na yo. Alléluia. Bebisa œuvre nyonso ya sorcellerie ya famille. Ba prison na bango nyonso. Ba bisika ba kutanaka. Oh nom puissant de Jésus. Alléluia. To sengilo boko na Nzambe. Seigneur notre Dieu, mimonisa Père de gloire. Alléluia. Kazayi to badiko senga. Alléluia. To sengi miracle na bomo na biso, to sengi restauration. Seigneur, restaure ma vie. Alléluia. Change ma vie. Alléluia. Pesa ngai Seigneur elonga. Alléluia. Père de gloire. Pesa libala. Pesa kimia. Pesa esengo. Yonde toyebi likambo zali koluka epai na Nzambe. Nandako na mutu akoyoka yo azate. Karabino nde uzoyoka mutu akoyoka yo azate. Senga. Alléluia. Kimia. Papa, protection. Senga nyonso zanango kosa. Na pokwa lelo. Alléluia papa. Alléluia. Protéger banananga. Protéger famille nanga. Libota oyo pesi nga yete na kamba. Na pesi bango na maboko na. Ba prière na bango na pokwa lelo. Kolo yoka yango. Alléluia. Ba chaîne nyonso ekangi bango Nzambe na ngare kweya au nom puissant de Jésus. En tant que ton serviteur na sengi ete o délivrer peuple oyo. Alléluia. Nzambe tata. Alléluia. Mulili nyonso ezali kati na bango elongwa au nom de Jésus. Ibondela pona yo tango na atanke mukambi na nazobondela pona yo bondela pona yo
Alléluia, ils ont des précisés comme bongo. Alléluia. Loba na kombo na ngo ite ngai pe na bota, ngai pe na bala. Alléluia, ngai pe na bonga. Alléluia, ngai pe na simba et séjour na nga. Alléluia, bien-aimé loba, loba na poka lelo. Oh nom puissant de Jésus. Oh nom puissant de Jésus. Alléluia. Nango dit ko bonde la gabo et poka nyonso. Alléluia, tout le monde a miracle en zombe. Papa miracle, prodige et salut bana bomo na biso. Na kombo na Yesu. Alléluia. Donc on va dire que tu as tout na biso na boko na nzambe. Bitu oyo papa batela sunga nzambe kata œuvre nyonso ya diable ya bandoto mabeto baby si yango. Alléluia. To repousser battaque nyonso au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nzambe tata. Alléluia. Sécurise nos demeures. Alléluia. Bonne de la peine demeure na yo protection ya nzambe à protéger yo, à protéger banana yo, à protéger mobali, à protéger libala. Au nom de Jésus. Eh bien dans le Seigneur. Bon de là. Seigneur notre Dieu, pongi d'habitude à la pongi akina, profond sommeil n'habitude à maboko na yo. Alléluia, Seigneur, annonce-nous des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, to bengani ba femme de nuit, to bengani ba mari de nuit. Ya, ceux qui te bengana yete, hako kendite sur le plan spirituel, les andengwana, ba obuzana phénomène wana, la femme spirituelle, mari spirituel, o bengani, comme on a caté la vie courante, ceux qui ont lati esprit de la chamkili va dire que au bengana moi soit no bio bengana mbadwana ceux qui ont lati esprit que avant de la yoka katale sur le plan spirituel li kambwana oyo et autres musayona ceux qui se liba forcer au bengana au nom de Jésus pour se liba forcer bima kat na bombo danga au nom de Jésus butu oyo papa ezala butu ya kimia mopanga na yo na porte ya moko la moko ndekolanga betama boko betama boko mopanga na ekolo alobaki ke mwana na moto betama boko po ete mopanga na se multiplier yango sur le plan spirituel tant bakoya bakoti na porte na yo 1 million ya mopanga etelema balobi ke wana ndako wana ya Philippe mwana topusa na ezate. Alléluia. Zambe sala bango ndenge osalaki ndenge olobaki na ndoki wana ete tango bakei na ndako ya noko na bango bakoma boye bakendeke me bakoma kaka te ala biloko au Saint-Esprit soko zaya yango de bongo la motema solo soit sobre wana ete motema na yo yesa banda ko konza yango abanda ko kamba yango o mona ba biloko wana okay yo okay kijasa ozongi ke okufa non yango de kanda ona yango la poko alelo tango la yoki témoignage ndeko wana kanda e latinga e lata yoke non bien aimé dans le Seigneur yango de avant okende au côté lango prière, au côté prière 3-4 jours. Ok, kuna pe, oza sobre ti kuna, ok, de omila kisa kuna na les choses, mais au tombol kaka lokola mana na nzambe. Ya ok, de écoute, o mona ko bako likate ba pina yo basala nyonso, nyanga basali ndeko wana. O mona bako yina yo bako mika ko loba makamba me ya. Au nom de Jésus, butu malamu papa, au nom de nyonso. Na kombo na Yesu basanti nyonso, ama boko na yo. Gloire et louange à toi, Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Qu'il tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie, et pour la piété. Au nom de Jésus. Qu'il y a Nzambe. Alléluia. Et là, Nicolonabino. Que les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localise ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Il est le roi. Lukaka ambiance spirituelle. Ya tango nyonso. Yango de mutu ekosala ke esprit na yoana. Et tomboka. Ozala mutu tomboka na esprit. Maintenant, aux enfants de la kaka théâtre, kaka réseaux sociaux, yaya aux autres la Bible, aux autres tchaba cantique, adoration, environnement spirituel, wana muteko sala ke ndaku wana, bachoro bazombo na moto epelaka na ndaku wana, yaya, yangwana bien aimé dans le Seigneur, tout comme na suka pona poko alelo, 2 à 3 minutes pour na communiquer na biso, bien aimé dans le Seigneur, toloba qui était communiquer na biso.
ezali ko faire partir pe na culte ezali te ke tante lobi amen okangi téléphone non ozali disciples koma tina suka bien aimé dans le Seigneur va communiquer na biso ezali boye somba Bible na yo totie na tielio balien na se na description okomona yango po ete oza na Bible peza ya mukanda ndenge tolobaka na lingala oza na mukanda Bible électronique oyo ezali na téléphone na yo wana yango te somba kaye na yo sala na bic na yo komaka zongelaka ba verset wana yango nde likolo nde mutu ekomona yo ngai te ngai nazo tangisa yo mais likolo nde mutu ekomona yo ke mwana wana penza alandaka soki ke nasungi bino boye te wana ngai pe nasali mosala malamu te église ezosunga biso te bato bakende na bango kaka bongo kaka non bien aimé dans le Seigneur somba ezali na magasin moko ya monene ezali epa na ngai te nyonso ekokende kaka kuna osilana na bango kaka kuna commande na yo baye kotikela yo kaka na porte ya ndako na yo bien aimé dans le Seigneur communiqué na biso ezali susu boye tous les lundis tobondelaka mpona kimia na este ya Congo tala barwandais ndenge bazoya kobundisa bozomona kala tango ezalaki nini babanda sikoyo tala sikoyo armée ndenge ebandi kokoma makasi omoni ke banga komi mpe koresiste président komi mpe kolobelaka game mabe en direct bien aimé yango nde il faut tokoma bongo ke diable il faut ke totelemela ye bien aimé dans le Seigneur chaque lundi na 23h yaka tozala kaka plus ou moins 20 minutes po ete tozala ensemble tobondela mpona kimia na kati ya mboka ya Congo bien aimé yango prière na yo ekosunga mboka mobimba kozanga te programme na biso ezali comme d'habitude pokwa nyonso yaka na prière puissante du soir avant ya kolala na kimia ete okola okemba spirituellement yaya koyaka yo moko te disciple yango na mikolo nyonso na banda kote bino kaka ba enseignement ya doctrine na kote bino disciple oya yo moko botala kaka makambo nyonso kaka ke mukambia asala bo priaka pona ngai bo contribuaka bo sala makambo nyonso yango nde Seigneur akoconsidere yo deko koyaka yo moko te tongo nyonso ya kobanda lundi na vendredi na ngonga 6h yango nde tozalaka na culte matinal ya pokwa nde na 21h ba heure nyonso nazopesa ezali ya Bruxelles pe ya Paris yango wana ndeko nanga mais samedi na dimanche wana nde tokutanaka na 5h30 mais soki ezali samedi ya suka ya moi wana nde tozaka na veiller na biso 1h avec le Seigneur Jésus-Christ tozanga te tous les dimanches nangonga 17h tozalaka na ba enseignement biblique yaka ete okola oyeba maloba na nzambe na se awa na description okuta ba compte na biso compte bancaire na compte ya PayPal po ete contribuer pour namsala bozo contribuer te jusque là bozo contribuer te ndeko nanga yango nde nzambe ako sepela na yo soki omoni ke bamoyen mibale otopesi yo koki kosala ngo na PayPal te ou bien na compte bancaire te bamoyen mosusu ezali Western Union bazali bamoyen mosusu wana ezali osali yango mais il faut signaler bango balukaka batu te il faut kaka yo moko osolana moto otindeli mbongo yango soki otie bongo obengi biso wana nde tokei kolanda yango yango bien aimé dans le Seigneur tant tokomi na suka tokutani susu mukola lobi dans une autre prière agressive du soir au nom puissant de Jésus. Amen.